Au côté dossier à classement, il y a un maman na likambo, ok? Faire numéro 1 na classement. Qu'est-ce que ça signifie? Ba site internet où était kakababiye eza ebele. Eza na ba site où était kakababiye. Parmi ba site wana où était kakababiye, il y a ba concert ticketmasters.fr. Ok, et pas wapi capture wana il y a faire numéro 1 et eza kuuta. Je ne minimise pas. Mais nazo éclaircir kaka ke ezali site internet moko o ete kaka babiye et na catégorie musique du monde et pas na bango faire azali numéro 1. Quelques exemples ya ba site o ete kaka babiye par la défense bango mo bate kaka babiye Fnac bate kaka babiye si ticket bate kaka babiye ba te kape billet à concert à faire un spectacle Carrefour point les parisiens.fr bah on peut battre kakababiye de battre site où était kakababiye za ebele et site moko où était kakababiye bon ezali ticketmasters.fr et na ticketmasters.fr faire na classement musique du monde azali numéro 1 la meilleure vente catégorie musique du monde fallait azata na catégorie mon côté na kati ya liste wana eza information moko zo sepelisa batu ebele pesi batu ebele esengo basala ka yango pourquoi baza ko sala yango pourquoi baza ko sala yango pona ko faciliter moto yo alingi à se divertir na journée wana bon ou bien na date moko songolo to pakala aye baba option oyo ezali disponible moto asepelaka na musique du monde bon voilà otalikuna donc le meki kolande la artiste ba artiste okuti kuna Sidiki Diabaté Pazali bon okoki o réservé pour na yo moko en famille avec des amis voilà au réservé comme ça au participer na événement wana bazo faciliter bato alors ba faire numéro 1 te na sentiment ba faire numéro 1 par rapport à vente na site internet na bango ok ba billet o eza indexé kuna ba billet o baza ko teka yango kuna ba spectacle eza indexé ba billet kuna pa na bango o baza ko teka ba billet na bango eza kaka par la défense c'était il y a par-ci par là bon meilleure vente donc faire rigola za na événement ya munene et ba événement misusu za wana eza pena minene neti à faire été peut-être pas la moitié ou quoi mais le fait que bazute ka ba billet kuna na classement batwana pe bazali et bato musique du monde faire numéro 1 ok voilà alors meilleure vente musique du monde consultez aussi l'actualité musique du monde nous nos recommandations ok nos top de vente afin de ne pas rater les événements les plus demandés et trouver des idées de sortie pour vous-même en famille ou entre amis. Ok? Donc, vous allez pour faciliter trouver des informations par rapport à l'activité et ainsi de suite. Ok? Donc, et je parle de ticketmasters.fr. Donc, ils ont un site internet et na site wana faire na classement musique du monde meilleure vente faire numéro 1. Ok?